Te papa oyebi ke na c'est l'homme po biso pe to ba yu matin oyebi ke na sala box na le solo moko na le solo moko mon ngi est-ce que ta bouja ki na ebo poto mon ba combattant edi na image elo na osenga yo chikote bango omoni bato mosusu ntango mosusu bakanisa bazobanga un papa neti nga bona ya poto na ndenge nanga moto asingelanga atilanga papier na préfecture aza te mpona bajalousie na bino bozolobaki moto nga nakende concert te mpo yo olobi oza nani osalela kongo nini edi na image elo na osenga yo chikote bango place tout badéclenchaka alarme bapla basali yango wana ke yo tokota na kati ya Arena air concert ebandi tobendi butu alarme wana ntango kosone bastoppe concert bakostoppe te edi na image elo na osenga yo chikote bango banga na concert yango oza à l'aise te comment mwana mwasi aokende toilette toza kolakisa bapla be na bango edi na image elo na osenga yo chikote bango na concert wana banani bakombata babana écoute-moi yo kana biso penza clair fallait aye ko défier bakombata edi na image elo na osenga yo chikote bango ezobangisa bino te na ndenge tozokendele na makambo eske samedi boza sike concert ya fali ezali ekobeta neti na filme soki nalingi naloba te ti toza nango doki tobanga nini mpo tosali nini tobanga nani mpo tosali ye nini edi na image elo na osenga yo chikote bango bakombata fallait odéfier combat na bino parce que bosala ngo na motema mabe Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka, libulu ezanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edi na image, elo na osenga yo, chikote bango. Mbote na balandi nyonso oyo biso balangaka biso na kati ya Flairmont HD. Tozana bino ensemble na batualité oyo tozopesa bino ndenge bozotinda biso topesaka bino ba information tosepelaka mingi ndenge bozokomela biso na bacommentaire na bino oyo ekokuta mbala liboso na kati ya chaîne na biso ya Flair HD bosabone vraiment bosabone mingi tozosepela na oyo bazosabone bazotala biso matondo na bino matondo na bandeko na biso na nsima caméra na biso toza bongo na Edino image panza sango toza bongo na ye moko wa Zule Sule lelo na yameli bino moko lisusu oyo bosengaki biso bolobaki olobisi ete lelo na zuye lisusu na plateau na biso ya kati ya Flairmont HD. Merci na Dembo Wembo mwati na ndefa bebe kwa topesanga bo opportunité ya koleka na kati ya chaîne oyo. Merci na mama na biso Maria Genda oyo asimbaka biso na ba conseil na pesi mbote sikozali na yambi lelo bongo Papa Africa Papa Yaba Warrior aizongeli biso lisusu lelo na plateau oyo akoloba oyo ezoleka na nyonso oyo ezoleka mpona ba information ya concert ya kati ya Arena na nde tomonaki bokecha keneki na cimetière kolelela mpona Fally Ipupa nyonso tokolobela ngo awa na nsima caméra na biso bafungola biso tokotisa invité na biso tozali na kati ya plateau. Bonsoir Papa Africa. Bonsoir ndeko nanga journaliste Pelé nazana bino tosopeli ya oyamba yo parce que bato bakomelaki biso na émission oyo tosalaki liboso balobi natikelaki yo tante fale oloba yango moni lelo tobengisi yo lisusu na respect oyo opesi biso ozongeli biso lisusu awa ndenge bino image alobaki ke bengai lisusu azonga yango tozongisi yo awa basango eza boni basango eza mpenza kitoko bo na remercie nanu chaîne oyo H-Monde TV ya petit sœur nanga Flairmont TV ya petit sœur nanga Dembo Wembo mwasi ya mandefa pembe neti fumbwa koko. Ok. Tokos. Net na film. Vous savez bien. Bonio. Ngai penza net na film. Les jours J. Bien, 7 jours. Est-ce que bitumba boza na ngozo e bango? Ah bon, toza na bitumba.
Mais Papa Baba Wario. Ouais. Tout ça, tu m'as nan. Na banane. Ozo ça l'assemblée tozoé. Na tunio. Toi, tu m'as banane. Nicoleso Kende. Ouais. Concert il y a eu Arena. Parce que tu as tant mingi formaté. D'accord. Oui. Nicoleso Kende, concert à eu Arena. Tout le monde qui marche au Télécole hier samedi. Ouais. Na Paris, en France. Les Maliens, les Sénégalais, les Congolais, les Sanganaki. Concernant tout, nous sommes les autres qui sont dans la Arena. Pour nous, concert, on a besoin de parce qu'Afrique, on a côté de concert. Écoute, tu t'es pressé à la réponse. Au moment où tu as été pour ceux qui ont été mais nous sommes des locaux. En plus, nous sommes des billets. Oh, il y a petit sœur, il y a des mots. Oh, ils ont dit pas maté pour faire. Bon, t'as pris. T'as la pris. T'as la place dans le côté des portes qui entrent. Au pesant Fnac. Comment il a été pour token on est à 90 €. 50 centimes. Ok. Voilà. Nabimisi 180 €. 180 € dans sentiment. Papa, il a vous a été doki. Tout ça, il ne même pas. Vous avez pour un concert. Batunde, il faut pas biso pour biso à guérir. Est-ce que bien tu sais ça va te belle carrière? Car vous me simba avec le biso ba wario toye ou lali. Vrai ou faux? Et mon faux car maman va se belle. Vrai ou faux? Voilà, donc biso ba wario. Le biso ba timi bazo ye ba kombo ya mo wario te. Mo wario za mo ya guerrier. Au sein la bitumba même il y a vinayo pour réussir c'est un combat. Mutu peut se gagner dans le yenge. Aux hommes qui habitent donc tu n'as jamais été qui sont qui t'ont bouné na banane mais qui n'est moins clair n'a pas combattant ou y a pas congolais mais papa Africa tout le monde a l'élo mutu zali tout le monde a n'engue ba trois autres télé mais la concert banane ba combattant ba bana et écoute-moi il y a une chose claire fallait avec au défier ba combattant il fallait que défier nos combattants, fallait il qui na Bercy, arrêt na Bercy. On a demandé de comprendre en bien ce que bétana ou arena ou dans la défense. À ce cas ci à quand place bino ba combattant bozalaka, ne place fallait que de toto na cause à na Wembley na Londres à Betty à Jesus na Belgique na Bruxelles à Totoliango après nyoso nie avant premier siècle papa limbisangai oyebelo ko sukani ako rebeta lisusu arena awa sima to Betty na Stade de France mabe na bino ya wala na bino na président vous avez toujours battu. Qui te tu as vraiment zo bank sabinoté na nenge tozo kende na makambo. Est-ce que sans métier vous avez si que concert ya fallait zali. Et Robert anek na film est-ce que na ngina lo battu toza na modo to banga nini po to sali nini. To banga nani po to sali nini. Ba combattant ba benga ki bo solo la. Pourquoi vous voyez ko ya ko solo na ba? Ba solo la na wera son ba yokaye. Ba solo la na Kofi ba yokaye. Basolola na ba jibe pia na ba tupe ya bazape ba grave tisamboka ba yoka bango bo bango ba combattant baza banda les combattants vous êtes qui bazo bunda pona mboka na sens ni ils ont des armes combattant bunda na armes nani abunda écoute-moi bien mon frère oyebi mutu ko féliciter na ba mutu kutubo kiko soutenir le concert nae c'est que fallait rien que fallait tu sais pourquoi parce que fallait qu'il n'a ko assister ba fader na goma vrai ou faux fallait qu'il n'a ko aider ba na goma basi na ba mama na ba ni to azo risquer pour ba avion ne pesa ba keba vrai ou faux asala ba donc atiki wana te a quantité ba kiso sa ba mai asali tout c'est pas fini encore papa tala na pona beto biloko mo mystique fallait pour les musiciens combattant balingaka ba musicien ba sa message ok d'accord tant que qui n'a sommé qui n'a États-Unis avec Joe Biden et tous les présidents africains il a parlé de la guerre dans notre pays ou pas il a dit ça les politiciens ils s'en foutent tu vois
il s'en fout. Fallait aloba te, bango de baza pour gérer monde. Pour fallait aloba ango. Je pense pas ceux qui battent combattant mon voilà tout ce qu'a couraille koloba. Non, c'est pas fini. Fallait ça pour aider battu n'andenge sengaka. Ndenge coup de sengaka tempo na mutema malamu na ye. Il n'est pas obligé de faire ça, mais il le fait. En gros, c'est à lui de féliciter, c'est à lui de soutenir. On se comprend. On fallait dévier, combattre. Défier en gros et puis c'est son travail. Donc, nous avons conscience de la mise au baquet. Donc, ça, on a mon tout mangongi. Mangongi, à quoi c'est un artiste, à la maison, il y a un producteur, bon, lui, il est capable, il y a na arena. À qui a dit? Baba et papa, moi je travaille où Arena Captain Bazaki construit en haut. On doit comprendre. Banda et banda, soldat qui n'a pas salamate. Oh, il y a des choses que Baba qui s'est sous babillé. On doit comprendre. Bah, ce qu'on fait là, c'est la tour, il y a papa. Au moins, il y a tout sous temps, sous bas, ça va un papa n'est pas bonaya, poto, n'andenge, n'a pas mutasigilanga, atilanga, papa, la préfecture à Zate, pour la jalousie, la bino, bozolo, baki muta, ngana, qui des concerts, tepo yolopi, aux anani, aux salela Congo nini. Et ça, n'a papa, mon quoi, tu connais, comme Nicolas, continue un groupe, n'a pas ça, combat, papa, un homme sage. Aza kosalisa ba Congolais pour bisope diaspora to koki aider gouvernement pour bata bamboka mususu pe ba aida gouvernement na ndenge to ki ko tshaba 10 boipe bo sali pe usine moko bo sali pe entreprise moko bo sali pona ko aider pe na chômage ya musala na bato na mboka. Ça c'est des vrais mboka lokola Congo na bonheur on se dans na Congo parce que pourquoi que ça la mobilisation pour ça la papa ce qu'on tel ka l'état makamu suspect ko la pour yo pour so bandi l'état ko soutenir yo toujours maintenant les combattants donc ba combattant fallait défier combat la bino parce que bon ça on a mutema mabe moni ba tout de papi volcan c'est un combattant à réfléchir ça a trop à tel président ça fait combien de temps bon ça les combat résultat nini résultat ça est-ce que vous souvenez quand gouvernement même Félix Oiseau va foutre bon pas bêta sur la pour la politique vous souvenez on a fallu bêti à baba bengue ba pese mbongo po à babeta na pototo ou je mets na ouer ba pesa bango et l'autre il s'en fout de tous les musiciens après kobeta na Congo après kobeta na stade papa écoute t'as pas bien compris ma question papa là il a fait son travail na lobi la sens le rôle ba combat ba musicien ba beta sur la France T na Europe T est-ce que le gouvernement et puis ça va bango salaire les 30 ba kepe ba sur salaire parce que ba beta raté donc aux anneaux pour Fali habite les 25 pas qu'il fallait un défier mais ba musicien ba beta ka ce qui nous a pour te bon on a zongo pourquoi ndaso na ko tu concerté j'ai fait un péché comment la réaction Bokechu à que c'est un lieu pour na Fali pour pas na cimetière et tant que yo papa Africa papa ba wario tant au monde qui ambo réaction les ala qui me j'ai rigolé ça c'est de n'importe quoi est-ce que tu sais pas que les blancs nous aiment pas alors yo qui nous sengaliwa ya mutu monde pas mindele est-ce que ça a sens na cimetière on va kunda batu monde papa tous à la fin moninga mukomusu se dina ngaba za coup de tête kamapo on a besoin de koloba makambo za na nzela yo to ngosala ngone tubo cimetière wala ya mindele obeta idino image mutawazoana ba image aito lo kwa idino image na paria za la terre et wana sebe mutawapesa wana fleur na voilà mutaka wana sebe to continue papa voilà comment la réaction na ko eza bana popi pour alors ça la ba imur na po batu ba se kabani vous comprenez ce que bakoko ya fali o ba sali pendant la Kinshasa zala pe frère de konanga bino ba jeunesse so bolinga batu na bileté na ya Bokechu na ba mama ya ba ekonda ba sali wana tina ba cimetière ba mboka bani ya banani bakoko ba oyoka nyo c'est un cimetière tombe banana mito le pour na mona makambo zana nzelo zo boya kango kaka et aussi la bienté makambo le no et kubo na so ngil ba kumbata tu mboma aux arnaud combattants, mais t'es un gars qui réfléchit. Avant, moi, je croyais que tu as laissé tes luxe pour te la péter. Or que pour la réfléchir, on réfléchit, ça va bien.
Papi Volcan. C'est pas que Nazo Banga parce que une unité. Natala Kaba émission dans le solo la Kakito. Et le combattant qui reste. Totolango. Donc, yi, to beka ngouare na wana. Tina Tsuka Penda Fali Penda. Musique et s'il va saluer Batutoke. Et puis le combattant, écoute-moi, je vais vous dire une chose. Point B Nabino. Plat B. Vous voyez, plat B Nabino Zanini. Bato pe balinga Fali, balinga papa bawa Roberto Bisangai. Au président Fali, zongo en considération, mais bisope bawa toujours en considération, na donc tout ça la place là. Bon, une place va déclencher un bouton alarme na ou arena. Bon, quand ça vous déclencher, tout ça la place on a tout. Donc sécurité et que ça na place où on a nyonso tout. On se comprendre place tout va déclencher alarme. Ba pla ba sali ya wana keo to kota na kati ya ou arena air concert et bandi to bendi bouton alarme wana tango ko sonner ba stopper concert ba stopper te mais sécurité vous allez ti wana po ba sécurité mutakala pesa wana on se comprendre après eza na bana basi mingi boko sa bango ba biloko na fulangani na bango po boko sa bango ba gaz lacrymogène oya mike ba somaka na batamba banini tango ba kota na kati er moka ke na toilette abimi na to yebi makambo wana nyonso tout soki mwana maso kotika ka toilette tango ko bimako ba contrôler déjà po ba tubaka sa arena eza neti ba vis-à-vis na Kinshasa. Je vais vous expliquer. Dans mon niveau, vous en avez pas dans concert à moi, vous allez l'inster. Comment moi ça ok les toilettes. Toujours la qui ça va plat B na bango, toujours le bango pour la baye baki ou aza partout. Ngai donc ba tout ka ba zakana kuna ba yebisinga me ba so bête la solo indirect. Ngamo na yebisu mutana ozolo belanga inde. Na yebisa ki la otanga il va mentir comme ça. Bon na yebite me ya zaka muto abaka mwana te. Donc eza na bana basi susu ba sombi ba bié ba charlet gaz lacrymogène amuke na fumangani na bango tango akota er moko akoti na wese to kotimbela bito ki sito yebi ba plawana o yeka ka place bouton pour déclencher alarme déjà to yebi ba ko récupérer bidonné ça fait mal. Congolais besoin outino mboka musika ou 1000 km yawa pour na obebi selo bande konayo. Mais concert on les a pas ba congolais te mbaya ça pour lobby na hier na marche ya lobby zaika ba congolais te. Papa, on va ni batwana ba yebisi bango parce que de faire ça et ça ramawa à part ba don fallait ça aux congolais. Musicien ni na sala na Congo. Tout le monde a oué la ça ba bis. Après si tout le monde innonce bien otiko. Na tout ça na ouera tout ça na ouera. Pour falloir ça la taba 10. So le bina ba de tangelo na go tangelo mais na ebite likambo ata. Malobeza yo. OK. Fallait que ça achama ina kiseso. Et bimate. Bon na roloba susu to moni et dino bo pe sa journaliste. Mongolezali to be banana yo. Quand bimisi basi na hôpital ba bimaka pété na hôpital. Tout le monde avait Gims par au salamo. Après fallait parce que ba le bela qui maman si les gens pas pas salaka papa tant fallait akeko assister ba soda na guerre FARDC. T'as pas vu ça? Papa Wario. Vous avez papa Wario. Oui. Vous avez molobelia. Fallait papa. Oui. Est-ce que les accords ceux qui vous tapez si bâton tant que combattant na pota zo déclarer que tous en a kimia te ko to tout comme on a de l'eau ba machete papa mi na ba boka to komi o ba luba na ba luba ba Congo Congo est komi diffusé parce que ceux qui montent dans ça ka bâton il faut y défier combat ya ba combattant awa papa na ina poser une question ce qu'il fallait à petit guerre aussi là c'est ce qu'il fallait à petit guerre aussi là ça fait namata au moins photo vidéo ya beaucoup de choses bien là avec qui musique à ça bien non ils a qui fait ou ils a qui concert mais assez ma qui micro botolongo wana manda chante tama qui na France ça qui na beta musique pour droit d'entrée dans la qui dit l'image dans la qui wana ba beta plus na combattant sur les tout vrai ou faux toujours le bela ba ça papa wera a out ko beta na Londres. Donc voilà ce que nous allons contre Fali. Parce que JBP attend dans les États-Unis.
faire de paix aux États-Unis, n'a pas de pistolet ou tonine. Là, c'est contre Fali. En gros. Parce que ceux qui sont cacao, pour la guerre, mais le bango peut bâtir, mais ils jouent. Ou, et comme il y a capacité, il y a un pour bango barobet dans la babar, fallait avoir la babar. Papa Africa. Oui. Il faut avoir la capacité de salle ligne bazobet. La babar. Manda beta na salle ligne. Na babar. Il y a dans le but. Manda beta na salle ligne. Qu'est-ce qu'on a bossé du côté, il y a Vinesse. Oui, on a Londres beta na salle. Avec il va au ben dans la gymnase. Et zaki matanga ou pas? Zaki matanga, bon même pas méditer na Londres matanga. Et ça qui concerne le foot mbongo. Papa Africa. Quand nous avons lelo, nous avons kindele. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que vous avez un bouton parce que dans la émission Moussou, il place à 40 000 personnes, mais il y a 10 000 billets. Au Monico, des tracteurs bazar raté. Maître Gims, Arbet a été répondu concerné pourquoi. Comme il a la moitié des Alina, 20 000. Après, laisse-moi finir mon frère. Après, il a 20 000 même pas. Tu vois, il fallait bâtir parce que ma personne qui m'a été là, pour Bazarabamasa. Tu vois, comme il m'a dit, parce que ma monnaie à l'équisi. Bon, on a beau bêta qui 38 000 nayoki, et puis à la fin, beaucoup de monde a pensé à arena sur beaucoup petit président à Google, na arena beaucoup de monde a nombre il y a billet où il fallait à tekaki. Patron la patron na ngai nimbo bêta moi au sangai. Ouais, la patron na no petit na ngapet. Moi ça m'a deux fois moins parce que jusqu'à maintenant tout le monde a 10 000 billets quand on était. Vraiment, je sens mais là bon, comme ça me la pèse dans mon assiette de dépôt. Moussous ensemble là à cause de la sauté de la sauté mais à cause de donc il va tout changer d'habitude pas tout changer d'habitude le Gohan tant que on a déjà attaqué Bino na bata Congo attaqué qui oui na Bangulu oui na bata futi mbongo petit Fali après ça qui Fali $2,500 ba vie na e ba sangisi lié na pesi mbongo ko Fali amemae bate belé wana ta mozo yo kango lité akanda patika litimata zo wana mwana popi azo ba makamsa wana mwana bino na ndenga papa wana mwana popi donc yo ka siko papa au monde Fali aye ko changer ba données na makamba musique quand on dit ça ba ba boya ko comprendre est-ce que dit qu'il fallait un millionnaire il a ça fait un bon le sous-souté donc il fallait bateau tout après si ba visa wana bateau bazalaka naye bateau balobelaka ye bateau travaillaka na bango ce qu'on est na bando kende no pas à pas pour mon motema malamu Fali ndenge pe bateau bazosambelela ye au monde présent bateau bazosambela pour la Fali en vrai il y a un truc qui est toujours likolo est-ce qu'on dit que ba musicien chrétien donc nangi na takile ka ba musicien chrétien tout ba ko pe bazwaka ba 50 visa net na le dit que 50 visa net ba lo mbongo to na lobité qui na moni 50 visa na ye bazwaka ba visa ba to ba tsoka ko beta concert awa bazwaka ba visa na ba musicien est-ce que ba même ba musicien te mais quand basala album basala na ba musicien wana or que ba musicien o venga ka profane ba monde ba vrai jibe peno mona penda meni ba musicien et puis jibe penda atika ba musicien musu net ba pipio ba kimate petit na ya kewe akimate mais makoso ba kimate jibe penda lo bien botika la tango na kubanda ko ya après na zuka rabino olena na sala ka soki bandenge ni on se comprendre mais Fali bateau il fallait assurer bateau a collaborer avec na bango a pesi bango bon il pas pesi Fali bon pour réussir à aller ka Fali aye akei qui ça azako réel lisusu on se comprendre mais ba musicien ba musicien église mais ba musicien église ba memaka moi si tam subana siko banani basama be banani boki kolanda tout ça la vérité tout le pas vrai de fallait que l'accepter ndaku na sepeli ninga to pesa mon ami so batu po boyeba omoni na l'église de bino ba gauche et puis droite et batenga iteke mongala na linga ngote ngana linga pesa gauche et puis droite yebi droite yebi pesa qui gauche et kabaka on se comprendre bon ce qu'on a tout net petit nanga gauche bileli ndenga nikili ce qu'il fallait la kisa qui a voté ce qu'on a beau pesa fallait ma pambo lindeni
Est-ce que c'est sûr baye na bango? Ah ça papa nangai. Parce que oui bana. Papa. Suka nango oui. Papa, azo moment il fallait aza ko changer ba donner. Et puis ba musicien sur les ba tricher fallait ba zo ko tricher, je comprends pas. Bon tricher makambo ça la ka. Et ça ya ko yemba te. Et ça ba makambo ndenge aza ko vivre akende ki na ba balte a amela ka ba le côté ba genete ba muchacho te. Donc bon ça par exemple on a beau tricher à ça la sport à battre la potion d'ailleurs ça toujours soit tout bon tricher fallait pour commander à ça peut na producteur il y a ba masse de producteur nangina le bandenge ni bureau ya fallait c'est pas un bureau kaka ya poche to na téléphone té bureau que nanda quoi o yepr moko beaucoup tu bo le bureau. Beaucoup fait pas dans le bureau de Ngwana pour la mona. Faut dire la vérité. Beaucoup de na bureau, beaucoup vendre plus d'abord ça makam. Mais ba bureau mingi ba tubalaka. On va na ba bureau ne ba massa kaka bobo. Tam suka bozaka un ordinateur ici. Merci beaucoup, Papa Africa. Tu comment qui est na merci beaucoup, Missa Falite. Merci beaucoup, Missa. C'est la première le balikamba ba visa. Il y a aussi qu'on fallait à la kisike. Bangonyo sope bazouara. Pour ba msuba ne ba le baquet. Il y a azui. Et beaucoup que ce sont tous arrêtés, mais bon, ça va la qui s'arrête. Donc, bino mon s'arrêté, bino ce qu'on dit au tête à ba visa. On se comprend, bino ne va tout même à Bangoul, mais puis, dans le belé le Bangoul. Et puis qu'on s'en a les quoi on a libaté hein. Moi je vais tout le babangoul monter maman bé. Il voulait que vous la paie ça va 4000 €. Mal penaki monter paie ça mongo na pour ba mema. On a le là ba musicien ba paie bon ba teka parce qu'il fallait te quitter. Ya moment on a qui c'est que pour ba faire garba tout, on va paie ça ba mbongo pour ba mema ba on a ba musicien. Donc fallait avec ba 4000 ba. Te ajoute est-ce que la qui sibino hein. Et ça la Mbappé ça va visser de les bateaux baté kakango mais est-ce que aza ko pesa ngo bon papa na moni ba petit na biso après sa vie et petit bina mo pacho na ba maman ni bazolo ba tunye maman bo pesi ko mbabi papa to pesi ka photo passeport Papa Africa papa to tozo ke na biso na aussi parce que bazo signaler biso déjà kuna to pesa ka bonne chance na concert na biso merci na garçon Pindi. Merci à Alex Mayasi, merci à Eric Samba, Gouti na Gouti. Merci vraiment à Vero Kiri, Zeti Kiri, Dani Pova, na Katia Bundes Code. Merci beaucoup à Pibo Mounongo R9, petit na Katia, Luanda Gima Samba, le directeur, Roki Masamba da Sibato, Yamaki Bongo Yemoko, Papa Africa, to comme na na Souka. Moko lo ba pona ba combattant na concert pona ba baya. Bon, na ba na bandina na ba combattant parce que pour vous faire voir que on n'a pas peur. Puis to betango penza tokos. Petit nanga yemoko muta simbi biso na makambo petit na biso simbi biso penza na makambo penza doki flair mode dembo moi si amande na yemoko wasule te papa oyebi ke na c'est l'homme pour biso plutôt ba yu matin oyebi ke na sala box na le solo moko moi ne dis que ce karabuja qui na ebo pour tous moi ne ba combattant to comme na kanda na bino on comprendre pourquoi fallait akutani na bato hein budoki bato baye ba cha sécurité ya kitoko président mais toza chaud donc donc yo na ba combattant mais papa ça ce qu'ils disent ozana makasi wana papa wazule sula ozala wana au filmer wazule papa et puis na ya makamba bitumba te et oui petit na biso mo bawala likambo ya rena matanga te na ndule eza makamba ko bunda te banini se batuka ka motema mabe mais besoin ba te place nini bokotia motema mabe alors na likina lo baboué na pesina mbote na tous les warriors na yemoko aide suprême. OK. Donc après na kena batu na ngai au présent maman Marie agenda pas ouais maman Marie na petit na palais. OK. Il y a parlé pendant en vrai. Après na kena numéro 10 à Yolo Mbojoda. Ce qu'on a bêti na boe na kena petit na masombe papi masombo. Mais na bois qui est bien maman na indépo moi si na maman na wario
Mais tout ça, moi, des questions que la patronne a dit sur Fleur Monde HD. À tout nous fait moi des questions. Est-ce qu'il y a fait beaucoup de si, ordinateur. Ah, tu n'as pas warrior question. Mais l'ordinateur. Abi ceux qui papa warrior Zawana, à tout nous des questions. La patronne. Ordinateur. Après quoi, tout nous deux, trois questions. Ah, il y a papa ordinateur. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, Chicoté bango.